citoyen congolais. Il y a liboso secrétaire makamotali rango oyo. Ezali scandale. Ezali crime d'État. Ezali escroquerie de l'enseignement. Or, il n'y a pas gratuité d'enseignement. Biso moko to foute la kasuma na biso classe pas au katinga ikela. Aussi mon solo là au financer quelque ça suppose qu'il n'y a pas gratuité d'enseignement. Donc là qui surpris, il y a quoi il y a certains conseillers à la présidence pendant pour protéger ma campagne grave, solide. Donc c'est tout sauf le peuple d'abord. C'est tout sauf pour l'ingénieur. Dans la chaîne pour battre ma katia. Dans le village ma katia ma maman la biso aïe. Parce que bakalisé de profiter sali pour vivre ma kasi. Mukolo to ko sala mosala moko monene poto la ba ya ba congolais ba jeune congolais ba ko na pasi la poto lia ngoro il pas démissionner ministre dans le secteur on a démissionné a tika ko consulat parce que amemi la république a mis le gouvernement na erreur na limunda sia na 2023 abosa makambo aramote na 2023 obosa na tema makambo aramote lo pasali yo ba jeune ba la conscience tala de basali balagati biso misala ba jeune misala combien de misala lo ba pesa ba to ya chômage quitté à combien tout na peuple ça na bito balader ezalité balakaki ba jeune que ba ko misa ba balaba la réhabilité combien de routes les a réhabilité mon côté ba de tongi ba entreprise wapi et l'autre côté couverture santé et ça limité au lieu ba sukawana ba créer des dossiers arabes. Fidèles internautes de partout à travers le monde, bienvenue sur Vision Plus Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour que vous accordez pour suivre nos différentes émissions. Nous sommes vraiment très contents de vous et continuez toujours à nous faire confiance et abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais en dessus. Aujourd'hui, nous allons parler sur le dossier d'Iram et puis on va prendre encore la prorogation de l'état des sièges et puis le dernier sujet, on parlera du dossier qui fait parler beaucoup de gens entre la Fédération congolaise de football et le ministre des Sports. On ne sait pas qui a détourné l'argent et qui n'a pas détourné l'argent. La Fédération, selon lui, ils disent que non, ils ont retourné l'argent. Ils n'avaient pas reçu l'argent, mais le ministre pense que l'argent a été affecté au compte de la fédération. Et notre invité, c'est M. Aristote Ongarime, qui est le communicateur du PPRD. Tout à l'heure ici. Ndeko Aristote, bonjour. Bonjour Ndeko, na sepeli, nenge bolandi ngai lelo, na siège na ngai, siège na biso ya PPRD, ozali kwa bureau na biso. Boye kokutana biso poto solo la makambo ya mboka. Merci, nazali disposé à kosolana yo. Omoni na réunion na kati kuna na camarade SP to na réunion mais na kati no mbango na sengi pona ya to ya kosolola to pesa makanisi na biso na makambo etali mboka. Merci na ndengo ya obengisi ngai. Merci beaucoup, mais avant to banda ba sujet na biso, boni parti na bino PPRD et activités zo kenende ni est-ce que vous s'est préparé pour l'élection en 2023. Tendeko parti PPRD za kotambola malamu. Ezali moko ya parti, ezali structuré, organisé, implanté na Congo. Parti moko te, ezali structuré, implanté, organisé le la PPRD na Congo. Nous allons na 145 territoires, nous allons na 26 provinces, nous allons na ba ville nyonso ya Congo, nous allons continuer kokoba. Bato bakanisi ete PPRD kufi te ezali ko vivre makasi mukolo to ko sala mosala moko monene na secrétaire permanent to ko bengango identification ya ba cadre to yeba soki ba cadre na biso oyo batikalaki bazali peza na loyauté ya na parti batikali na biso oyo bakendaki to betela bango maboko bakei. C'est ça la politique. Fidèle, peu loyal, na président national Joseph Kabila Kabange, secrétaire permanent Yambaki Biso, to pesi ba liste na biso identification ba cadre batikali, donc on continue l'élite, c'est ça la politique. C'est la loyauté paye, la patience paye. Nous avons créé à une vision,
nous avons créé à une idéologie politique et nous sommes derrière le président national et le secrétaire permanent. Donc on continue, le PPRD est toujours qu'on vive et le PPRD vivra toujours. Merci beaucoup, PPRD vivra toujours. Toko Tabongo Masolo ezo déranger vraiment la population et population a une difficulté, il y a dossier au babengi ram o ezo déranger batou ram wana eza moko ya ba préoccupation ezo déranger population et lobby ministre azaki interpellé na niveau ya Assemblée nationale oyoka ki Olanda ki ministre lobby mbongo yo bazo kata na ram et ngonde mutu ezo supporter gratuité enseignement pendant que opinion ils ont mis tout na ils en a bana mususu na ba 5e primaire ba 6e primaire na ba bazala na ba téléphone c'est que bana wana bazo mi foute la minerval na bango moko ou comment réaction no ezanini étant que politique étant que citoyen congolais ya liboso sengete makamotali ram oyo ndeko ezali scandale ezali crime d'état ezali escroquerie. Et que ça les maté. Toloba na télévision biso nyoso atokoloba tak chaque jour na télévision. Tolobi makambo ramo eza na base moko légal te. Bandima ki biso te ba opposant ba jeune wana PPRD bazali ba aîné, bazali ba jaloux, ba lingi biso te. On disait toujours que ram oyo sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, sur le plan ba texte ezali na base moko te. Toketi na DGDA. Kotuna toyeba soki DGD ande ba pesi ndingisa wi toyebi na biso kamara mwana te. Donc du coup bo retenir ngo zali scandale, ezali crime d'état. Oyo ba formater une équipe na ko botola ba unité ba congolais ba jeune. Congolais ba ko zonga na pasi mais ba botoli yango. Donc bo retenir. Yami balé. Et c'est ko yeba mutu moko fa endosser responsabilité politique ya likambo wana et le kaboete. Et le Bateka non, le Parlement, il faut que quelqu'un endosse responsabilité politique. Aïeba, la redevable. Moko il faut démissionner. Ministre dans le secteur a démissionné. A tikabo konzinae parce que a même la République, a même le gouvernement na erreur na libunga. Tala lelo. Oyangai mama toko kwa zana mboka kuna na bazu ele na province orientale. Il y a sombi ba unité à tienne à téléphone bino bokati en contrepartie bosaeli mosala nini pour bokati ba unité nae na bizali scandale ezali crime d'état c'est de l'escroquerie à ciel ouvert et ko sale maté e bingai na tangi science politique balobi boy na social démocratie ezali na contexte o ba lejaka ba taxe pour na bien-être du peuple. On habite à supprimer les taxes et moussous. Alors, le peuple d'abord, sur sa démocratie, mais au lieu de léger les taxes, mais bombarder les sous-peuple dans taxe, taxe en sous-basmate. C'est grave, c'est soni. Donc, c'est tout sauf le peuple d'abord. C'est tout sauf que l'ingaba gêne. Tala jeune moko atie intérêt bakati yango na village bakati ba maman na biso ba unité et aujourd'hui ko expliquer biso que ezaki pona ko financer gratuité enseignement autre scandale de ezali crime ezali grave il faut motomo ko répondre sur le plan politique a même à charge wana ba ebisi biso wa ki y a la gratuité de l'enseignement or il y a pas gratuité d'enseignement biso moko to foute la kaso suba na biso classe tango katinga unité na ngai ozui mosolo wana au financer gratuité enseignement ça suppose qu'il y a pas gratuité enseignement donc qui surpris il y a quoi prendre dans un ministre IDPS à biso na parlement donc bana ko kosa biso gratuité alors il y a pas gratuité ministre bango ici biso non ezala raté bazwaka ba unité na biso wana ba transformer ngo ba futeli bana classe c'est extrêmement grave ezali ba scandale ezali ba crime ezali c'est de l'escroquerie à ciel ouvert et ko ça le matin donc peuple azala conscient na 2023 abosa na makambo arameote na 2023 kobosa na tema makambo arameote loko basali yo ba jeune bazala conscient tala ndenge basali biso balakaki biso misala ba jeune misala combien de misala lo ba pesa batu to ya chômage quitté à combien tout na peuple ça la micro baradère ezalité balakaki ba jeune que bakobongisa ba balabala réhabiliter combien de routes eza réhabiliter mon côté ba tongi ba entreprise wapi et l'autre côté couverture santé et ça limité ole basuka wana ba créer biso dossier ram webi kendeko sona beto lisolo makambo ba ramification za musika il y a certains conseillers à la présidence bala ko protéger makambo ya ram oyo au détriment du peuple. Donc il faut que quelqu'un puisse endosser une responsabilité politique, il faut qu'il y ait des démissions, il faut balobi que 25 millions de dollars de bazou lokola misoloana bazui pona bakata biso ba unité. Et ça le coûta, et ça 25 millions, et ça les belé ko le kawana
Congo a 100 millions d'habitants. Congo, 100 millions d'habitants. Dans 100 millions d'habitants, tu as 50 millions de téléphone. Voilà, double SIM. Donc, tu as 100 millions, 50 millions de téléphone. Tant que c'est au-delà de 25 millions. Donc, le ministre de 1 a justifié par un calcul concret. Combien de mbongo a joué? Affectation dans le Sahel Yangonini? Combien? Et puis, comment dédommager le peuple congolais? Parce que c'est inacceptable. Donc, nous vous avons dit ici, vous savez, nous, le PPRD, tous en bilan éloquent ya koloba na makambo ya mboka o très éloquent ya makasi bilan na biso le tiki logo mokote nyoso ezalaki par terre ndeko koloba bongo te ngai nazali politologue na yebi ko la kisayo le Congo le pays c'est qui infréquentable Congo ezaki ba républiquette le Congo ici on n'avait pas une monnaie totika mboko franc congolais na na poche na wana banani ba sa franc congolais yo za na franc congolais. Le franc congolais est stable, franc congolais. Qui a amené le franc congolais? C'est nous. Si le plan économique, franc congolais, c'est nous. Nous avons une institution, une institution, ndeko. Sérieux, moi, je parle des choses sérieuses. Noël Chani. Vraiment. Ah, mon frère. C'est-à-dire que l'institution, le Parlement, depuis 1965, c'est sous Joseph Kabila Kabange Ndeto comme ko zoa ba institution stable. Oh, ici de la démocratie, c'est nous. Tala makambuto sal ba cours et tribunaux moninyo sozo mona nana tia cour constitutionnel nana tia yango. Obi tang ba tia cour constitutionnel na jour ngo tokeza na parlement biso tout ko CP la cour constitutionnelle ba expliquer biso bi c'est une avancée considérable pour la démocratie. La cour constitutionnelle auto tia wana. Ça capable ko juger même ko ziamboka. Biso to tiango Talaba avancé. Donc, Mboka, en effet, la République, l'État, c'est les institutions. Moto a tongi institution, moto a tongi Mboka, c'est lui-là le vrai. Et c'est Kabila qui a fait. C'est nous avons un bilan éloquent. Bolobi ono tout ça, boké ko defa ba avion ko defa. Bokiti si ba pris avion, na ba avion nini. Bosobi ba avion pour ki se ba pris kako ya biso sikagiti. Bokende ko defa, mais biso to somba yango to tiki wana. Donc il faut beaucoup d'humilité na bandeko baye ba reconnaître ba effort o to sala ki considérable so ba ko bakisa na bo solo mais na ndenge ya kiramete ko kata biso ba unité ba ram oyo c'est que nous ne voulons pas c'est condamnable ministre wana so ka ngai na zaki ministre il faudra démissionner le même jour abi mana parlement a démissionné séance tenante parce que zangi maloba koloba c'est un peu ça. Merci beaucoup mon amboka ndeko Aristote Ngari mais tolingi tokota na deuxième sujet na biso prorogation et état de siège oeza si je me trompe pas cause à la 9e ou 10e prorogation pendant que constitution et lobby na biso bongote tomoni prorogation oyo et lekisindelo par rapport à constitution et prévoir étant que congolais comme on a que prorogation en anengezo salema bato bazalaka na est tomona ki mwana wana Jason oya solola ina mokonzi mboka na séjour na na ville Kinshasa il a dit rien n'a changé bato bazalaka kuna pe bazoloba pourquoi toujours continuer comme ça la prorogation ça nous amène à quoi ndeko oyebi tolobaki boye état de siège n'est pas une panacée. Les alliés recette moko miracle était. O ba na ngona sika soki batia ngona mesa kimi ekoti na est. Non, tolobaki se bongote. Tolobaki ke bakambo ya est c'est une approche globale salema. Joseph Kabila Kabange alobaki à l'époque makambo za le guerre na est zali guerre moko asymétrique. Ezali guerre moko régulière té. O yebi ke non troupe tel bazo musa troupe tel. Ezaki bongote zali approche moko globale et asymétrique. Bandima bisote bakanisa ke biso ndezali à la base ya insécurité na est bakanisa ki bongo lelo biso dans la pouvoir te bandeko baye décision ba bombarder état de siège d'abord il faut qu'on rappelle bato awa état de siège ezali mesure moko d'exception et que la mesure moko pérenne te que za mulaité parce que ezali mesure moko bien définie na temps pour ko réduire ba liberté ba citoyen parce que c'est une mesure d'exception. Mais quand on attend moulaïté, ça veut dire sali ango pipa, bo sisi boki. Mais auto comme on a et comme on comme sous. Donc état de siège on ndeko ezako tambola a pas de torti parce que ba considérer ba approche mususuté, il faut que ba approche la globale, toloba ki ango c'est une guerre asymétrique. Dixit Joseph Kabila Kabange ba ki bisoté. Ndeko to ke na pas été zonga pai. Soda mapinga na biso basala
na mission ya ko protéger ba frontière na biso. Ou to tango nyonso ba soda biso zaka ko na est senge ba protéger ba frontière na biso ba salaka boka ko so mosala malamu. Première approche. Mais est-ce que wana te senge ba considérer ba dimension mosusu. Dimension d'abord sociologique. Ba groupe ethnique beleza na est wana il faut ko soana bango. Qu'on fasse un leader d'opinion est que soit bango. Il faut qu'on implique même dimension religieuse, il faut qu'on implique dimension scientifique, il faut qu'on bengue sabatonioso, même chômage, donc l'affaire n'est pas seulement militaire, il y a plusieurs autres dimensions, l'approche est globale. Donc nous estimons pour na biso résultat autozela qui pour un état de siège yango to monate. To kanisa so ba décréter état de siège mbala moko kimi ekoti. Mais nous avons surpris à Koyoka, so n'habite so Koyoki batu bakufa ki lobisus. Benga bande kono bazaku na koyebisa yo batu bakufa ki na est, batu bakufa ki, il y a eu des morts. Ba déplacés internes, bazali ebele beaucoup de déplacés internes. Donc la situation est à kobe balisusu koleka alors qu'on est en état de siège. Donc batu maël va comprendre que le vrai problème est à l'état de siège té. Batu ape makamusu dimension diplomatique, économique. Battre comment on réduit le chômage, battre sociologique, groupe ethnique. Donc, nous pensons que biso loko là, tozoa qui décision na telbite tozana ki maele. Totala qui m'approche tout pour salema. Ben, toi côté la bango, toi cause la résultat final, prolongation na ebité so ko sala 2 ans, 3 ans to ebité, mais toi côté la bango. Toi ba ndenge koleka. Merci beaucoup et tous le dernier sujet au Salakaye Kabola Bisonayo. IGF après avoir enquêté nenga mesana ko enquêté, IGF ayo retrouvé que Mbongo Moko Misolo Moko et Bimaki na trésor public oyo ministre ya sport a sengaki pona acha yango na compte ya fédération. Tant IGF a ben a sololina bato fédération batikala jamais ko senga Mbongo. Balobi pe batikala komona mbongo te mais ministre alobi ke achaki mbongo na compte na bango et aujourd'hui on apprend que mbongo wana ezongaki na trésor public. Ministre il faut justifier biso démarche wana likanisi wana ya kolobaka non il y avait un état de besoin oyo esengaki mbongo wana parce que fédération awangani yango ministre wana il faut expliquer ba imboka mbongo misolo wana balingaki basala na yango nini ndeko ya liboso omoni IGF wana etika cause la caisse ya résonance. Webi na système politique ezaka ba structure moko pour ko traquer ba mususu pour ko régler ba compte ba mususu. IGF azonga na vision na ye na vocation initiale ba salela ye. Atika ko sala ba enquête moko sélective ya ko pona. Eloko mutu na ko zano IGF makambo ram oyo. Pourquoi IGF alobela makambo ram te? Parce que ministre wana mane ko zwa misolo bato ko kata ba unité sans un document légal. IGF azaki wana, IGF alobela ngote porani. Alandeli ngote porani. Na tiki yango mupembe na yena makambu ya ministre ya sport. Bazali bato ba gouvernement ba warrior, bango na bango salaire gouvernement. Donc ngara noté il y a eu détournement de plus de 1 million de dollars. Donc ba ibi mbongo ekei ba zumbongo détournement la kisinini. Ceux qui alobaki mbongo za na compte A Bakoucha on a compte A, Bakoucha on a compte B, ça dit qu'il y a un détournement. Donc visiblement, na ministre wana, na IGF, bango tout bazana même sac et tali bango peuple congolais a tiré ba conséquences. Parce que bango zaki ba sain, bango zaki ba to malamu, bonne gouvernance, bango ba to ba ebi ko so état de droit, tout ça, mais to moni wana ce n'est pas le cas. Donc il y a effectivement détournement et nous dénonçons les mbongo, il y a peuple congolais. Ngana kanisi po nangai Namokusel makamotali IGF, je me plains pour l'IGF. Namoni IGF a commis sélectif. IGF a commis kolanda bakamoko isolé. Azala net et global alanda bakanyos. Ye IGF a ebisa kibiso totangala tanaki rapport. Alobi était de Longondo azali impliqué na détournement bongo à Covid était Longondo. Mais curieusement batie na makala abimi mbang batikié. Tu vois donc ponanga IGF a osala ça dit que il est pas net. Non. Voilà, ils sont dans l'ensemble, justement. Ils ont fini produire un rapport, justice à Tiki. Donc, Mbongo a détourné, c'est effectivement un détournement, et ils ont en caisse à l'État. Le ministre, qui cité Nango, a la responsable à s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est fait que Mbongo a compte c'est ça la mauvaise gouvernance. Vous savez, il ne suffit pas de parler. Quand on est dans l'opposition, on parle. Bisso,
tozaki na pouvoir et ils nous faisaient des leçons. Bisso avade tozakabatu, ils sont maintenant au pouvoir. Voilà des cas flagrants de détournement comme ça, ciel ouvert. Il ne suffit pas seulement de critiquer, non, critiquer biso comme na pouvoir, tala makamba ko na mokusen de kopona biso rendez-vous dans 2023. Na ko bisaka ba jeune ba kinoa ba olandanga partout na émission na bino ba kinoa. Bobo sanate na 2023 makambo aram bobo sanate 2023 ke bana okata o sans pour autant tout na vie na yo. Yeba ni nano ko voter en 2023. Yeba ba détournement eze ko salima. Kanisa réserve de change ndenge bazwa kiango na banque centrale. Kanisa procès à 100 jours ko bosa nangote. Kanisa ba promesse ba ebisa yo ba kitisa chômage. Kanisa yango. Kanisa ba bloko tout ba te biso biso tout ça lelo to komi wapi. Pour vous dire les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. Dans la place to komi. 2023 bozana candidat na présidence na présidentielle. C'est le Congrès qui va définir. Tout parti politique qui se respecte ne peut qu'avoir des candidats. Et par Abisso, c'est le Congrès qui est l'organe suprême. C'est le Congrès qui définit la candidat. Rassurez-vous, nous aurons un candidat. Ça, c'est le PPRD. Ah, vous en avez PPRD. Ah, PPRD. C'est le plus grand parti politique. Vous espérez aussi gagner. C'est le plus grand parti politique en Bokao. C'est le PPRD. Donc, rassurez-vous, en 2023, il y aura des candidats et Torobunda. Et nous avons les organes centraux du parti. Hein? Il va définir qui sera candidat. Et nous aurons des candidats. Ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, oh balaka kibiso qui bazana programme ko sa malamu kolega biso basa longtemps c'est la bangote. Baloba kike ba aussi sa chômage. Ndiko. Chômage ba aussi sa chômage. Lolo to comment. Oui chômage le comme na au-delà à 80% chômage. Hein baloba ki que non ba ko pesa jeune misala. Tala ba jeune bazana misala. Courant na mai. Pour vous dire que le PPRD a mieux géré cette république et nous avons un bilan plus que local. Et en 2023, nous allons prouver au peuple que bateau ça qui parenthèse pour gérer Mboka, dans la place de Mébiso, zéro. Merci beaucoup. Un dernier message par rapport à votre passage sur Vision Plus Télévision. Merci na chaîne Nabino, na ebisika ba jeune rendez-vous en 2023. Kobo ça na isura ramete. Kobo ça na chômage té. Kobo ça la promesse tout ba ebisaki biso la kokisi yango té 2023 c'est le plus important. Merci beaucoup Aristote. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balande Bino Batubozwa qui libakwa kolanda biso to komi vraiment na suka. J'espère bien ba préoccupation na bino to meki ko yanola yango selon papa na biso Aristote ça meka ki ko répondre na ba question oyo to tuna kiye to kutani bongo mbala sima na invité mususu et puis na programme mususu. Ciao.